makambo ekomele sunda base toyebi liwa nzambe mutayeba ka jour aliwa nzambe mutayeba pe jour ambotama mais procès tozo senga nde balandela procès bayeba kezaki nini parce que sunda base c'est un débrouillard aussi ane débrouillard azate ko mutu moko boya na mbongo je sais pas ce que ça compte en rendre na mutu parce que na Kinshasa to mona tie ba tu place ni ba to fanda pona matanga sunda base place ezate normalement BCBG pourra impliquer aussi na liwa parce que talanenga kufi famille musicale nezaka BCBGT mais lelo la mort de Sunda Base ezoye banate est-ce que Sunda Base matanga na yekutu na mutu na makolo jour ko bima jour nini parce que bato pe bazan a besoin ko honorer pe Sunda Base o baye bakie bato ba côté la kie ba senge biloko bazaki nango posa mais na suka ba bomi Sunda Base tozoye bate monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Bienvenue sur votre site Congo Température, le mission Le Lac à Congo avec analyse sur le net au Ming Mingi. Toyaka kopé Sabino ba information analyse sur le net makambo elek o bomo na internet makambo esale makambo na Kinshasa même partout dans le monde. Biso to chamwa eloko moko boy otobengaka analyse sur le net ezalaka kana kati ya Le Lac à Congo. Analyse à moko lelo sur le net eza to kolobela makambo ya Sunda Base. Avant tout commencer na opesa mbote na Jolili ata l'ancien annonce azali sponsor pe producteur ya émission Oyo Le Lac à Congo. Na PCP bonjour na maman Rosette la fleur d'Ambour azali la patronne de ce site Congo Température pe na Bosanité Igor Mintou Montema Denis Fabien Nozai Kolandanga depuis Belgique. Mon vieux chalet chambre à l'appellation bien contrôlé le nom Saratir ou à la Dakapé émission Le Lac à Congo. Analyse sur le net lelo tozo le bela makambo ya Sunda Base. Qu'est-ce qui se passe par rapport il y a la police judiciaire la police au bail qui vraiment pona baye ba procès tout dossier il y a Sunda Base parce que tu es bien au Sunda Base azaki agressé na katanda coupé ba bomaki na katanda ko na bato bazali ba bandi ba vol armé donc au lelo bazali non identifié mais tu es quoi qui par rapport il y a tribune au non to benga parquet au ezwaki makambu pe na batu ya service militaire bato bazaki makambu par rapport ya dossier à Sunda Base. Vraiment Sunda Base liwa na e pesi pasi na tu komona bande ko na biso ya BCBG El Paris ba Gino Caporeji baza vraiment belé baza wana na ba ve na biso otoyebi ke bazaki na BCBG baza na poto na poto vraiment baza ba musicien belé donc il faut réfléchir mais namona ki Gino Caporeji namona ki ve na biso oyo komonani ekoya donc o babeta na BCBG bazaka na poto basala ki matanga ya Sunda Base mais on a Kinshasa tozomona vraiment famille musicale na ebusika utaki wenge musique BCBG ya Papa Chéri Binadama tozomona c'est comme si il y a rien n'était mais Sunda Base a servir BCBG pendant beaucoup d'années et puis a participer ba album ou vraiment et ça là qui peut succès nango tomoni yango mais lelo tozana mawaka kapona koyebisa bino bandeko na biso liwa ya Sunda Base surtout biso ba pandisango ngai peki titan naza muto ya liboso na sala émission na Sunda Base na internet émission oyo Sunda Base aloba ko quitter na BCBG o a décidé ki ya kolongwa BCBG ba témoignage o apesa ka monaka na Brazzaville ninga kangamaka na courant donc muto yo peki titan ngam na fani liboso ngam na interviewa Sunda Base tango alongwe na BCBG
aloba ba vérité émission est tellement vraiment carton batalango sur la base à parler des vérités les longs autres ça n'a pas si je pas voulu de parler kolobela émission makambu bien que ça la analyse il y a décès to liwa ya sur la base ou epesi pas sur la base to éviter qu'est-ce qui s'est passé parce que place sur la base à fin de la fois bango eza to ba benga ngo Zamba Telecom donc côté on a fait Kassavou pour notre président nous pas on est à Rana ba côté on a to bien encore vraiment ba insécurité za totale ce qui muta côté lio vraiment eza pas si ba voisin pour na ba bima sur la base bato ba côté là qui est ba senge biloko bazaki nango posa mais na suka ba bomi sur la base tozoye baté mais famille musicale ya sur la base ba peuple congolais ba musiciens congolais parce que sur la base nzembo na et kota na bibliothèque ya Congo libéré o et salapé les losoto ke na ba place ya ba droit d'auteur tout le monde qui sur la base azana moi droit na épée oyo à côté ça pour moi un franc na na poche par rapport ya nzembo ne lelo tikala pe na kati ya musique na kati ya bibliothèque mais tout le monde famille musicale nezaka BCBGT mais lelo la mort de Sunda Base ezoye banate est-ce que Sunda Base matanga na yekutu na mutu na makolo jour ko bima jour nini parce que bato pe bazana besoin ko honorer pe Sunda Base o baye bakie juste tozo landa pe bato za libanda tozo mona pe na internet bato bazolo ba est-ce que réellement Sunda Base avait un problème ou c'est quoi parce que il est tiré très mal devant sa fille, devant sa famille plutôt. C'est ça qui nous a fait très mal. Je ne sais pas ceux qui ont autorité congolaise, bah Konzi, bah meka vraiment côté la liwa sur la base où ils ont vraiment flou. Oh bah bomi est forcé. Donc ils ont fait ça passe na bachale chamba, bah venir sur bah tanks maemba oh vraiment à Paris vient absolument bikou le brin pe na monaki na matanga ana à Paris na pe simbote ba kombo ezoya bato na monaki na Paris bato bazara na BCBG bazara na Paris Gino Caporeji vient absolument bikou le brin na tangi komo na yo ba vient absolument bazé belé ba Gilles Mukena vraiment merci beaucoup pour na eloko bolakisi parce que na Kinshasa tout le monde a tie bato place ni bato fanda pour na matanga sur na base place exacte. Normalement, BCBG pourra impliquer aussi dans l'IWA. Parce que Talaneng a Koufi. On a yamba Sunda Base. Sunda Base a parlé que du bien de papa chéri. Lelo Sunda Base. Ata malgré a Koufi. Mais à Tiki Ndaku. Ndaku on a Tiki on a BCBG. Donc BCBG c'est la première famille. Il y a Sunda Base. Parce que Sunda Base a yeba ninde na BCBG. Nzembo libéré et betine na BCBG. Lelo Sunda Base aza mowe. Bande kona biso pe bozolo babiloba loba. Papa chéri très touché. Chaque année papa chéri azo koufela. Ma collaborateur, ma proche. Et ça la paix passi. Marambo komele Sunda Base to yebi liwa nzambe mutaye ba jour liwa nzambe mutaye ba pe jour ambotama mais procès tozo sengande balande la procès ba ba kezaki nini parce que Sunda Base c'est un débrouillard aussi ane débrouillard azate ko mutu moko boya na mbongo je sais pas ce que ça compte en rendre na mutu ou bien sabotage mais ba baza ko te belé kuna o Sunda Base pe baza rapena baza à peine en sécurité te au Sunda Base à l'équipe en même nambongo et à l'équipe au bango ko ba l'équipe Sunda Base nambongo donc il vit très normal ne batunyo so ba vivaka et ça la biso pas si de perdre quelqu'un forcé comme ça donc liwa o ya Sunda Base ba tout bazaki surpris biso tant que ba panzi sango to senga na sesak tozo senga na nini na biso ya droit d'auteur o ezala awa comme na ngo za rasuni ni na biso ya droit d'auteur tozo na ngo comme na ngo za ni Shadrack comme na ngo ni na biso a kombo ko ya
Donc ozosala biso pasi. Ezosala biso pasi. Bon mekana nous revoir. Likambo ya Sunda Bazo lelo atiki famille. Atiki libota. Voilà même son père. Merci beaucoup na papa Molière Nimbalemba. Apprécié merci parce que yom to l'accès ba congolais moi diffusion parce que ezaki le quoi mise en scène ba to mona qui on a Facebook mais na Molière ils a le quoi confirmation ce qui est fait moko ou bien accident ou bien et le mot bo salami a grave la ville province de Kinshasa ba to poto ba mona qui commence sur la base était assassiné. Ministère il y a culture et art. Sundaba c'est votre produit. Vous êtes censé à Kolande la yango. Tu éviter dans plein capital, ba massacrer Moutubongo. Vraiment, ils ont ça la biso pasi. Batu bazo benga biso partout. Bon mona ki yango zaki actualité comment sur la base ba tout bazo lela. Ba ndeko so bazo soutenir famille ya Sunda base vraiment merci Nabino. Ngana opesa numéro na nga téléphone yango na ba tout bazana besoin ko soutenir famille ya Sunda base to banane na mwasi na ye. Bon contacter biso. Tout ça a besoin que vous avez besoin kaka édifier famille pas même financièrement mais physiquement bo bengi bo kombo bo lendisi moi parce que atiki moi sinabana moi na Sunda base liboso elle a 17 ans ah moi moi ici atiki 3 enfants c'est un père d'une famille. Donc bandeko na biso boza libanda na mboka makambo Sunda base ezoloba mate na Kinshasa awa toyebite soki injustice ango na mboka oyo ezo continuer kaka kokendaka boye Sunda base nous a très coûté très cher, nous coûte très cher. À reperdre artistes et musiciens au hasard on a âge nan nous atiki pe bana ça la rapasi. Merci beaucoup na héritier Watanabe la pulga motona tembe to monaki ba mes condoléances à la famille. Merci beaucoup na ba artistes et musiciens nyonso o ata ba chaki ta photo ya Sunda base même na profil même na nini c'est droit au cœur. Donc c'était là analyse sur le net, on est déjà à la fin de notre nini. Et puis ça va pas si dans ma Sunda base na comprendre en te soki na mboka na biso dans na ministère à culture et art. BCBG bazolo bela masoloté. Famille musicale à part BCBG. Tozoye bate Sunda base a kufa ki to ezaki nini mais Sunda base effectivement tout le monde a rango ceux qui artistes et musiciens kufi mais Sunda base botala liwa kufi nga nazo juger mutu te nazo juger batu te mais Sunda base nzembo na ye eza na bibliothèque à musique à mboka oyo ministère à culture et art qui est très présent actuellement. Bah mon qui comment mais c'est pas ça qui on appelle si merci n'a papa Molière les malemba parce que y en a mutu soko pesi information parce que on est assassinat. Bah mon qui on a Facebook. Toujours juger mutu te. Botala na nos famille au Sunda base tiki. Son père il est en vie. Maman n'a pas mtakufa mais son père il est en vie. Papa est Sunda base. Bon mon qui na Molière. Mambo ezo sale manamboka. Toujours est bâti.
Zambaya. Zambaya. Donc, pour retenir que Bourgeois, information sur l'Iwa et son base, à la prochaine, qu'est-ce que la famille a décidé, qu'est-ce que le gouvernement a décidé pour l'obstacle, il y a son base parce qu'il faut les laïcs. Déjà, Moli Monaï et Pemana Kimia. Bateau nous sommes soutenir matin à son base. Merci Nadadi Palou, ma mère. Il y a Berlin. Merci na Chalet Chamba. Donc, papa Moté en malam, l'appellation bien contrôlée. PV Napso, Gilles Dikando. Moté maman pour finir. On peut soutenir matin. Il y a Sunda Base. Junior Chaoumba, napesi merci nao. Mon vieux Tanks Maemba. Tout ça a besoin de soutien à Bino. Physiquement, moralement, ata financièrement, et mais to lendi salibota oyo lelo babung si Sunda Base, un grand artiste. Ye azal rola ba vena biso, ba veniko, o ba no beta ba guitare. Parce que Sunda Base a yebi accompagnement, a yebi musique, a zape compositeur. Preuve en est nzembo na ye libéré. Et beta na mbora oyo batu balela. Donc je dis merci beaucoup à Myriam Mokonzi, notre grande sœur chérie, parce que nous avons mis na souka, to sengara bo soutenir un peu émission na bino lolaka ya Congo surtout. Ndenge to lo bela mingi analyse auto sala pepe sarabino édifier bino makasi analyse sur le net o le to mekiko lo bela la mort assassinat ya Sunda Base. Merci à Kadi Viminde papa na Prince Auréole. Donc Léon Viminde moi nanae wana Kadi Viminde Dutch Play na pesi mbote bisiko zali mbote na Joe Amboyo motema harmonie Chindo. Mon vieux Joe Lili Atala, le producteur de cette émission, Stani Chamba motema Gigi au Sandou depuis Paris Bazolandapé émission Le Lac à Congo. Donc c'était là votre émission Le Lac à Congo, analyse sur le net, présentée par Peggy Tsiton. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Shadrach Discorette, Christian Touremou Kendi à la régie finale. Je dis merci beaucoup à la patronne de ce site, Maman Rosette La Fleur d'Hambourg. Et je n'oublie pas Joe Lili Attal en chair et annonce, mon papa depuis Londres, le producteur de cette émission. On se retrouve à la prochaine page, à la prochaine émission Le Lac à Congo. Tenez-vous bien. Merci. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette La Fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Isonyanso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika.